Nakomi na bien na poto. Bon. Et puis dans un mission na Pi Roger boy. Non, le bana Pi Roger. La carrière na eso qui Pi Roger. Pi Roger. Pas tunga nga finga nga parsi pendant sango parsi pala. Na carrière na yo amemaka ka awa na Ituri. Ituri kupite. Na Brazzaville. Brazzaville papa. Brazzaville. Matai na kuipiti. Banda carrière Pi Roger. Pi Roger. Banda carrière Pi Roger ameka matai na kikwiti. Banda carrière taka ngama. Taka igwe. Ame moto kikwiti na matai. Nesko un enfant de Bouende risqué bateau. Na Congo Aigle na moni Paris. Maman na Belgique, Suisse. Koyo mutogena bogena kaka na matadi na bako chika pardon to chika wana message ya Pi Roger mona kaka wana na kikwit Pi Roger wana Pi Roger po finga kanga ke petit wana yo ke naga kikwit mais petit bala moni Paris tabe na regarde bien regarde en face. Bazana kimia soko mo kariero ngama benja bino tuboyebi ok kikwit oh ndikindo kia famille donc normalement que yo so vandi be mona ke baleka ba fingo oui ngamo papa l'équipe c'est très malheureux mais wana nani malheureux Pi Roger mutafinga ko mingi nani Pi Roger akenda kikwit ngana yepare. Loka bolingi polémique to kenabino manyane bien po biso na poto. Biso na poto. Biso toza na poto. Donc mutuna zo régler. Ngai na eko rappeler na miel de son. Donc kengela mboka kitoko. Buzo baeza la tina mboka. Donc miel. Nazana posa na yo ka buzo bate. Et puis miel soko ye mikili tango koyaka il faut o dégager et là tout ça mikili o dégager le quoi mutu moko boye aso na mayombe na vaku so ye mikili faut dégager mon bayaka poto boye on a bien chapeau respecter couleur voilà bayaka poto boye. T'as la petite bête à face des acquis en metanga. Voilà. L'olem comme itawe comme itrembe. Yo Pi Roger que naka na kikwit. Mutina mutu ana ba stress na ye. Oya bomba na mutem ngaka Pi Roger. Okoki koya ou pas mais ngasi ko na tiki yo kengela mboka. Aboye ya kengela mboka. Ngam na lobby c'est un ordre. Merci. Bonjour, nous sommes la team Lily Decoration. Notre staff est basé aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes là pour vous offrir nos meilleurs de nos services pour vos événements mémorables et inoubliables. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles 7 jours sur 7. Merci.